Débat sur révision, il y a constitution éthique montée, professeur Boniface Kabisa Alobi, Azali déjà la constitution, il y a 5e république de Maboko, Azali Mbakou dans un chef de l'État pour la Kissé, Yamo, Pambate, Moussala, Bana, Yamo, depuis Joseph Kabila, à Yébissara, peuple congolais, que constitution, autorisant la Moba, Kosaki Biso, Makambu, Lokuta, Topo, piège, Izali Ebele, Nakati, il y a constitution, Wana. Président AI, UDPS Tshisekedi, Augustin Kabila a sali circulaire moko dans la fédéraux non sur la partie, c'est-à-dire la coalition sur la République, babanda déjà pour sensibiliser la population. Natina ya bien fondé, il y a révision, il y a constitution initiée na Mokonzi ya mboka ndenge alobeli avec impact na idéologie. Quand nous pour conserver la population ya Kinshasa, badeko ya bonhomme balelaki nzela ya kobeba nzela ya kotoboka pour la kisaki yango awa na TV ndenge nini badeko ya chambre bande ko ngomela pe place wana bande ko causer embouteillage mokolo lelo ba kodira yoki mbela pe basali musala tokitaki sur terrain ba population bazaka sur place ba remercier quand de news pour la musala qui toko oyo ezali ko continuer ko sala ba congolais. Briefing na presse et Salamaki na Lubumbashi, ministre ya communication pe média Patrick Mouya Elongo na vice-premier ministre ya intérieur Jacquemain Chabani pe ministre ya mine Kizito Bazaki en face ya ba journaliste pour la kobeta masolo ya itinérance ya chef de l'État na Grand Katanga. Le détail bolanda na reportage pour yo. Ezalaki bongo na Lubumbashi esika briefing na presse et Salamaki entre ministre ya communication et médias na VPN au makambo intérieur Jacquemain Chabani pe na ministre ya mine Kizito liboso ya presse na cadre ya mission ya itinérance ya président de la République oyo abandaki yango na Kisangani il y a quelques mois pe sikoyo bazali bongo na Grand Katanga et sengeli koyeba que mokonzi ya mboka akitaki depuis week-end na Lubumbashi esika s'entretenaki na population simana yango le lendemain dimanche aye kosala inauguration ya mine ya Kiko et ezali bongo na Kipushi esika nini mine oyo esali plus de 33 ans ekamama kasi population ya Kipushi bayebi komona lisusu masolo elamuka esengeli koyeba lisusu ke lobi lundi président de la République azalaki na kanya makasese esika nini mokonzi ya mboka asololaki na bajeune oyo bazalaki bakulu na kala baenfant désœuvrés kasi mokolo ya lelo bakomi important na société bazali kotravailler bakomi bamemisie bamason mpe misala ya maboko na misala bazali kosala ezali komonana. Félix Tshisekedi a expliqué bango ndenge nini esengeli base réintégrer na vie mpe bayeba ke République démocratique du Congo ezali na posa na bango na misala oyo bazali kosala. Pona Jacquemain Chabani VPN atali makambo ya intérieur a expliqué que mission ya itinérance ya mokonzi ya mboka ezali na cadre ya promesse oyo apesaki na population bisika nyonso alekaki alobaki ke akozonga la population mpe bayeba kosolola mpe bayeba kotia babase mpe koyeba ndenge nini kofaire évoluer coin na bango. C'est-à-dire mokonzi ya mboka akotambola na ba province nyonso. Idée ezali que même chaque mois au moins une fois conseil de ministre elekaka na province Songolo province Pakala. Inauguration ya mine ya Kipushi pe immeuble ya assemblée provinciale ezali bongo na kati ya pipeline ya mokonzi ya mboka oyo esengeli asala. VPN Chabani a expliqué que mokonzi ya mboka asalaki réunion ya conseil de sécurité pour la Grand Katanga, surtout situation sécuritaire en général eza na kimia kasi bakote moniamu moni ezali mokonzi ya mboka apesaki ba instruction claire pote bayeba bongo kobongisa na situation oyo etali Ruchuru Masisi esika bazali kobeta masolo ya opération ethnique par Rwandais na ba M23 bazali kobenga na population ya République démocratique du Congo pe bazali ko installer ba étranger na ba kondi ya ba étranger mususu sur place. C'est-à-dire makambo ezali ko sala makuna ezali seulement gouvernement congolais ezali ko prendre communauté internationale en témoin pour bayeba pi bamona makambo ezali ko lekana. Balobi Rwanda na M23 ba tchaki pe lisusu ba fausse autorité coutumière, c'est-à-dire ba chef coutumier ya Lokuta
oyo bauti na bango soki wa kote na ye ministre ya mine Kizito azongeli lisusu masolo oyo etali baressource nyonso oyo ezali na République démocratique du Congo alobi ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ali que population bazala ba premier bénéficiaire ya ba ressources oyo ezali kobima na République démocratique du Congo mine ya Kipushi oyo efungami après 33 ans et que bénéficier na ba population ya koto surtout na emploi pe na misala ebele ya ndenge na ndenge oyo ezali créé awa balobi mine oyo ezali na réserve ya liboso mondial ya zinc pe kalaté lithium ekobota awa pe bakoyeba bongo koexploiter yango avec un partenaire idéologie et c'est lui qui retenu que Gécamine azali na 30% de pourcentage ya part pe bapartenaire privé bazali na 60% de pourcentage ya bapart kasi après 10 ans balobi Gécamine ako reprendre part majoritaire ceux qui masolo elekani kitoko pe bafuti bapaya pe bamongo na bango bakei na briefing oyo c'est même to retenir intervention ya ministre Patrick Muyaya na makambo oyo tele révision ya constitution asengi na population nyonso surtout bandeko ya position balongwa na oyo ezali système ya alarmisme kasi bakota bongo na kati ya masolo pe bayeba ke lelo oyo na République démocratique du Congo ndenge chef de l'État alobaki mutu moko te akoki kopekisa bakongolais baréfléchir sur baloi na bango to mpe baréfléchir sur constitution na bango bato nyonso bazali na baavis to na makanisi ya kopesa bayeba bongo kozela commission oyo ekosalema soki bakokende koboya to mpe kolinga commission wana ekosangisa bana ya mboka nyonso mpo bayeba kosolola mpe bayeba kopondre constitution oyo kotambusa mboka libela na libela sans intérêt elongwa na bamakanisi ya glissement au troisième mandat pour na Patrick Muyaya président de la République azali nanu na ebandeli ya deuxième mandat na ye azali na 4 ans liboso na ye donc azali na tina ya koséterniser na pouvoir te kasi suye na ye ezali kotia babase ya kitoko pour République démocratique du Congo etambola kitoko avec impact toujours na idéologie. Quel du passé masolo ya état généraux ya justice ezalaki clôturé bokola lelo tokende kotala ba professionnel ya droit bayebisa biso nini oyo bango baretenaki par rapport ya ba conclusion esalamaki kuna ba détail bolanda bazali na micro ya Faso Kirombe basoué donc déjà parmi les résolutions oyo ezali accouché na ba état généraux de ba proposition ezali ke makambo esalama na lolenge wa donc bato bazalaki ko dépendre na ministre directement te ministre de justice ou azali ministre ya titel donc ba position ba suggestion bon ça là de sorte que bato wana nyonso étant donné que bazana kati ya domaine ya justice bazala contrôlé par les ministres de la justice mais jusque là la résolution wana faisala kotiama nyonso tina liboke moko tokobenga soit ma proposition à la loi ndenge ministre de la justice à salaki donc ce qui est commis en temps et adoption il y a loi par le parlement et à ce niveau là maintenant on dirait que les choses ont changé selon aussi la volonté tant du ministre de la justice que de plusieurs autres acteurs politiques je ne sais pas sociologiques donc disons scientifiques ou même tous les Congolais. En tout cas, sur cette question, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est certain. Notre président, le numéro 1 de la République, le garant de la nation, a déclaré que la justice est malade. Et effectivement, la justice est malade. Effectivement, ça, je prends la même optique pour dire que justice sabiso eza ya kobela. Voilà si na babenga ki batu ya bupai na bipai parce que so ezala ki ba magistrat. Bato balanga nzembo bangi baloba kinote babengi ka ba magistrat alors que les kambouane zo lié na biso. So babenga ba musicien na ba magistrat. Ba professeur à l'université bangi baloba te biso nde totangisa mais pourquoi to benga magite? Alors pour retrouver remède il y a moi monitina babengi bato wana nini yo na domaine na nini zo simbate les journalistes tout le monde bino mo bato ya presse vous allez qui vous étiez représentés tout ça pour que ba résolution bi même malamu et nazo banza ete tatina oyo ekozala na ba
ekozala na ba mesure d'accompagnement et kosala ete makambo ezala respecter ndenge oyo ba retenir yango oyo tobengi ba résolution oyo ezozwama à l'issue ya ba états généraux. Bon, omoni na uta koloba eloko mosusu awa mimétisme nyonso eza malamu te, mais eza mpe na mimétisme mosusu ezalaka malamu. Mimétisme ezali koimite. Soki otali malamu na bapays lokola bapays Maghreb oyo nakotanga bakombo nyonso te, baza na système oyo ya double nationalité. Okomona moto aza français mais aza pe tunisien, aza pe marocain et consort. Alors eloko wana na réalité ya mboka na biso okomonaka bato mingi surtout baninga oyo baza mingi bakendaka na mboka bapaya baza bafrançais baza babelge, mais okomona vi na bango nyonso makanisi na bango nyonso ezalaka na Congo. Soki aye na Congo alakisi carte d'électeur, soki ake na Belgique abimisi carte ya résidence belge. Donc eza nango kaka makambo ya ezosalama na papier, mais bolingo na ye na bapense na ye nyonso ezozongaka na mboka. Alors mpona nini te koassocie l'utile à l'agréable? En tout cas makanisi wana ya kosala double nationalité eza malamu mingi, mais il faut kotia balimite, notamment mutu nani oyo aza na double nationalité oyo akoki kozala président de la république oyo akoki kozala ministre oyo akoki kozala sénateur tout ça. Mpona ngai bapays oyo eza limitrophe, comme tu as déjà un organisme régional qui facilite la communication entre biso, les pays limitrophes sont limités. Parce que dans les pays limitrophes, moi, je suis des amis, moi, je suis des amis. Tu as la double nationalité, soit tu es congolais, soit tu es français, tu es congolais, soit tu es belge, tu es pays Afrique de l'Est, mais tu as un pays où ils ont biso, pour nous tous à la fois rwandais et congolais. Vous savez ce que ça peut dire. Alors, et aux alamana, mingi toko tsalwa wana, mais to bakisa moi boke bimo mukena elo nyumba osala. Professeur Boniface Kibisa azali déjà na constitution na ya 5e république pour na ye constitution auto salelaka ezalaki déjà piégé depuis ba concevoir yango bolanda extrait oyo ya Masolo Abetaki. Le président Kabila m'a reçu. Et je lui ai dit que je suis en train de changer la politique. Il est au courant. Je lui ai dit comme ça. Il est vivant. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je le lui ai dit. Il faut dire à nos compatriotes qu'on les a trompés. Le goûter zali. Pas une prérogative. Il y a un pays, bah, pays en l'État. J'ai des témoins. Francis Kalombo. Un autre témoin, c'est Théodore Ngoï. Un autre témoin, c'est Madame Wivine Landou. Et le 4e témoin est mort, mon frère Ladilouya, à l'article 9. Babotola Bisso Mabélé. La loi Bakajika, qui disait le sol et le sous-sol appartiennent au peuple congolais. Quand la FDL est entrée, la première chose, c'était les sols et les sous-sols appartiennent à la FDL. Toujours. Donc, on peut créer des territoires à l'article 4 sans demander au peuple. Le ministre Bagoutia Kuna a créé un territoire. Il ne peut pas demander au peuple parce que c'est écrit dans la Constitution. Il y a des gens qui se proclament minorité. Par rapport à quoi? Vous êtes Congolais ou vous ne l'êtes pas? Si vous êtes Congolais, vous êtes dans l'Assemblée. Qu'est-ce que vous préconisez? La révision de la Constitution, de certains articles que vous décriez, ou le changement total de la Constitution? Kaka, président Félix, que je demande de me recevoir, s'il vous plaît. Il n'y a que lui. J'ai donné à la SENCO. La Constitution de la 5e République comporte combien d'articles? 215. Tout changement fait peur. Même les Européens, ils ont peur des changements. Comment voulez-vous que le président de la République ne puisse pas nommer le premier ministre qu'il veut? Il ne peut même pas révoquer
Le président a un mandat de 5 ans. Député, 5 ans. Sénateur, 5 ans. Gouverneur, 5 ans. Tous les 5 ans, nous allons à la récréation. C'est ça construire un pays. C'est ça construire. Bato nyonso tokei élection. Claire euti na IDPS Tshisekedi sikadini ba adresser yango na ba fédéraux nyonso ya parti balobi ete conformément ya discours ya mokonzi ya mboka le 16 na le 17 na Lubumbashi pe na Kipushi volonté ya ko changer constitution ba dongolo miso bazali ebele bazali ko luka ete mboka ekabona bazali ko luka ete makambo ya mabe salema yango wana basegi na ba fédéraux nyonso bayeba bongo ko sensibiliser population sur bien fondé ya changement ya constitution oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo azali ko prôner. Augustin Kabuya asengi na bana nyonso ya UDPS bayeba bongo ko telema pe ko fungola misu pamba te banguna batika RDCT ndenge bazali ko bundisa na este ndenge pe bazali ko continuer ko kota à travers ba politiciens misusu oyo bazanga positionnement pour la complexe ba congolais ba réfléchir malamu sur Mobeko Likondi ya mboka na ba KNB News toujours au service ya population ya Kinshasa tolobaka Kinshasa na biso kine l'équipe partout tolakisa kino ya pe awa nzela ya debonom ndenge bebi na ma crevette wana libulu esalami ezali kosala ke bandeko bautaka debonom na bandeko bautaka changu mobimba embouteillage bandeko kosala mawana makasi kasi tango tolobeli yango bakonzi bayoki babandi déjà kobongisa nzela bandeko babengi biso mpona koya ko remercier KNB na musala kitoko oyo bazali kosala pe bayebisi biso que merci na bakonzi ndenge bazali ko continuer koyoka mbela ya ba journaliste oyo babengaka 4e pouvoir pamba te KNB News tozali wana mpona koservir bino badetail bolanda na reportage ya Faso Kirobe. KNB News ezali bongo magazine oyo ezali proche ya population ya Kinshasa yango wana à chaque fois rédaction ebetaka masolo oyo concernaka évolution ya population ya Kinshasa pe surtout intérêt na bango. Awa tozali na place de Bodom il y a quelques jours tolakisaki bino liziba oyo esalemaki awa population babandaki kosouffrir na baoyo bazali kouta de Bodom na baoyo bayuta Tchango pona koleka awa embouteillage ebandaki kosalema na ndenge ya kosakana te lokola KNB azalaka proche ya population basengaki tokita na terrain tobetaki masolo bakonzi bayoki tala lelo babongisi nzela ekomi fluide et puis population basololi même na sepeli même na balingaka so le omeli salimwa omele mwa mobo yale bana ba yesko pona osala mais so loko za muke pona osala la radio difficile pona bango lelo na semo nzambo po ibisa bango bazala shosho amweza la pe bien ba pona population ba sepela pe Nous pesa kaka ba bourgmestre na gouverneur ya ville de Kinshasa Lungunya félicitations bele ndenge bauti ko résoudre likambo ya sorte de moto ya de bonhomme libulu moko ezalaki awa bakewese surtout bakewese na bamituke banda kokangama makasi banda kosala pe embouteillage makasi yango topesa bango bakonzi ya mboka ndenge bakanisi kochata mwaka yaso oyo me tozosenga bacha coudron rapide po soki mbula ebeti lisusu ekokitisa ekolongola bakayase na nyonso bache yango topesa bango félicitation mpona mosalo basali toza na koloba mingi te tozopesa bango merci KNB mpona mosalo bazosala ya kosunga population kotala mpe makambo ebebi na kati ya mboka po balobela yango po bakonzi baya basala yango tozopesa bango merci makasi tosepeli makasi na mokonzi ya mboka Faci Beton moko ntombolo mo mayo akaninda ndenge asali rapide abongisi biso place oyo vraiment ebeba vraiment ba moto kisi ebandaki kokwea awa mais tomoni service national Saprimex un certain jour bayaki awa bafongoli nano terrasse ntango basilisi mosala ya terrasse mbala moko tomoni batie baterbatie mais likambo moko tolingi tosenga ye
batiela biso mwa goudron mbala moko po soki mbula ebeti te nini poussière ezalaka makasi awa. Topesi KMB merci makasi ndenge bazotambola Kisasa mobimba bazokota ti na se ya mai vraiment tosepeli na bango makasi. Boyende ezalaka tokende epai tozonga epai bakonzi esengeli toujours bafungolaka matoi mpona koyoka babesoin ya population mpe population kote na bango bazala satisfait na misala oyo bakonzi bazali kosala. Tomoni bobwaki nanu biloko awa me nani mosala esili bien te bosilisa yango bien po population mpe bavake. Beltexpo mosungi ya population azali toujours kocontinue kosunga mabota. Betesco na bolingo azaka nango na baconsommateur na ye nyonso bango balambaka biloko malamu ba service traiteur na bafete ya mariage na baanniversaire. En tout cas eloko bosengaki Betesco sa yeli bino yango komona yango mayo ketchup. Mayo ketchup ezali automate, ezali ketchup kitoko uti mboka Arabie Saoudite oyo ya qualité supérieure oyo eza na saveur ya tomate kitoko. En tout cas osalela yango frite na yo, osalela yango petit déjeuner na ndako, osalela yango ba buffet froid. En tout cas ketchup oyo kesunga yo po te biloko ezala kitoko makasi, surtout ba client bali yango malamu même na ndako ba papa ba mela soupe basisa sani tala particularité ya ketchup oyo automate ya Betesco ezali na 520 ml. Tozali pe na oyo muke il y a 260 ml. Nous ezali ba ketchup oyo Betesco abimi pona kosunga biso na ba ménage. Tozali siko na mama likamo oyo babengi mayonnaise mayo aux frais. Et azali mayo na mayo. So balelo balelo poulet mayo ezali pona mayonnaise mayo oyo ya Betesco aux frais babenga ngo mayonnaise de professionnel. Tozana mayonnaise oyo munene ya 1 litre ngabenga ngo ma famille ezali mayonnaise de professionnel. Donc ça pona ba grillade nyonso mayonnaise zanga zei mayonnaise ya qualité kitoko mayonnaise ya ba pro oyo zo sunga biso na ba ménage et surtout soko mami kango likolo ya ndako na mesa na cuisine. En tout cas ndako ekoti esengo tozali lisusu na oyo ya 500 ml oyo bashaire balingaka mingi oyo bazali kolia partout surtout dans le scolaire ye. En tout cas ozala na mesa na kosomba mayonnaise de professionnel po te sunga biso esunga bino na ba recette na bino et puis bayebengisaka ba client na mesa mama responsable kozangisa mayonnaise mayo aux frais te kozangisa mayo ketchup te ya munene na muke ekesunga bino pe biso pona bolé et surtout yango ezibengaka ba client pamba c'est ça la qualité ya mayo professionnel ya Betesco. Bakangi batu bazali kosala ba faux billet ya 20 000 francs pe misusu ya dollar na Kinshasa babengaka bango ba frappeur esali somo pasi pe mawasoko tali bilongi ya bato bakangi mama wana obenga ye penza mama asambelaka makasi na papa ngo kutu o musu bakangi alati bilamba ya basali na Nzambe bolanda ba détail na reportage oyo. Tambula na Kinshasa omona makambo tambula na Kinshasa misu eswayo awa bakoti basoda na baservice ya renseignement baye kokuta ba frappeur oyo bazali kosala ba 20 000 francs ya lokuta ba $20 ya lokuta na ba $100 même ba euro na ba francs CFA. Makambo ya be sûrement ezali na mutu moko kaka asufaki na bakonzi to pe bakende kosomba esika to pe bakende kosomba eloko esika bakuteli na mutu atimbeli ke bazali na bafombongo nzoka nde bambongo wana babimisaka yango na ndenge ya butu pe kosalela yango to pe bakotisaka yango na balias nsima na yango population etombe victime. Mais sikoyo tala bato yango bakangi okondima te mama na papa oyo okoloba mpenza ke oyo basambo oyo mpenza baabata losambo nzoka eutaka braza eutaka na umedite bade mois 30 ya solo papa yokelanga mama omoninga konzi naza ba policier bayaka bauta okango ya pas longtemps papa nanga na le bauta okanga yokalata twakanga ofuti bango 1200 omoninga nayebi nyonso nayebi nyonso mama nga naza genre ba policier wana te naza genre ba policier bakanga bino te bopesi bango moto. Asseyez-vous madame. Faux billet de $50. Nous avons là une liasse de $100 qui peut faire à peu près dans les 5 000. Et nous rajoutons encore à cela et un faux billet même de 100 €. Nous mettons tout cela sur la table. Nous avons encore là des billets de $100 que nous rajoutons là. Nous avons encore des billets de $20 que nous mettons là. Et encore une liasse qui fait encore des $100 que nous rajoutons là. Des billets de 20 000 francs congolais, tous faux. Nous rajoutons encore les $20
et nous ouvrons ici. Oh là là, maman. Na OPL Lukuta. Donc c'est un trafic international. Tous ces billets sont là. Bien. Et là, nous rajoutons encore les billets de $10. Nous avons encore des $20, des $50. Nous avons encore des 20 000 francs qui sont là. Et j'ouvre encore la boîte de Pandore. Encore des $100. OP à Lukuta kaka. Donc c'est un grand trafic qui est là devant nous. C'est vous là. Nango baza mataka. Baza réseau à Mukete. Baza na vrai réseau. Piraté mbongo à Congo. Bonne qualité en plus. Très bonne qualité, hein. Je précise mon mec. République démocratique du Congo est un moment où bato ba vivre na système mwana moninga mawate. Yo ozali frappeur, ozali kopesa moninga billet ya mabe et puis soki bakangie nango to soki likama moko ekoyeli. Omoni ke kozala malamu te. Mais bino bato bosala kaboye. Boye bake nzambe azali komona bino. Mona nef mikolo ya milibi mais mokolo moko ezalaka ya kolo eloko to pe mokolo moko ezalaka ya nzambe. Bato bosaka misala oyo botika boluka mbongo na ndenge ya propre ete ya bino. Ouais, boga bana TikTok ya lelo mini miti mafuta a proposer biso. Nini? Man. Bategeli nga chombo na Pascal te. Oh, chombo ni lakisa na arena zozo transport mona na. Lakisa na no chombo. Na mona kama mtu. Bategeli kwa telefone. Tana no batu. Loko basala nga mo deja. Bategeli kwa. Bazala na arena mona kama mtu azobimela o père somba chombo boye na boye. Na pe esprit ya kokoko na pe telefone ezala ite. Papa, où est iPod? Ategele hapo. Ezape mbata. Leta non. Kama kesa na tato asika, corona na corona. Mais yo kala ki hapo si plastique bonani. Esprit il est là. Oh, mais ça bien airport. Et ça là. Bon mec. Maman nanga ba. Donc chombo ne ba beti ngambata chombo. Est-ce que côté a on route o meki yango ezo sala? Bategele kwa ngazambe na ngai. Biloko basala yango. Wapi boye ezaki wapi? Ezala na Pascal nga na telemani na bandoze la transport pona na ke parler. Na mona ka mutu abimeli nga shosho go pe asomba chombo. Là on veut combien? Na pesa $100. $50 na bimisi la boye. Ezala kuti ya ba $10 na pesi. Papa yo zando kisiko ya kwa sona na combien? $30. Papa, oh, bafongoli miso. Oh, bafongoli miso, papa. Oh, bafongoli miso. Biloko basomba ka bachomo na bato te, bazana na bakisi. Bana bakisi. Siko basanya stratégie, ba comme na airport. Ha! Papa yo za mystique. Siko mame. Avec Jimmy Mukendi sans filtre et sika to pesa kabino to pe to analysaka actualité éditoriale, il y a rédaction, il y a KLB News bolanda avec Jimmy Mukendi bokende bongo ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso avec Jimmy Mukendi sur YouTube kuna bokozwa intégralité ya masolo to betaka kasi extrait ndambo bolanda awa. Na cadre, il y a Masolo, il y a état général de la justice, Tolandi, le discours, il y a Constant Moutamba, volonté, il y a changer le conseil supérieur de la magistrature, et comment, et le mettre ensemble, l'union sur intervenir dans Masolo, la justice, volonté, il y a président de la République, et que, la résolution, l'union sur Masolo, Masolo, on a appliqué un mot, et puis volonté à Congolais, l'union sur, Landi, et que justice, il y a beaucoup à échanger. Justice yamboka ezala dit na kombo ya peuple. Justice yamboka esala que population soki aza na likambo soki ake liboso ya zuzi ayeba kozwa raison azala na mbongo te azala mutu ya famille azala mutu ya famille ya griffe te, c'est-à-dire justice epesama mpona bato nyonso.
yango wana nde ezali vrai souci ya population. Mais tokende epai tozonga epai classe politique na biso toyebi ke politique ezali makasi tolo miyibi magistrature ya mboka na biso, c'est-à-dire bazuzi trop décorrompu ezali bongo constat et puis ezali vérité parce que na ba famille na biso nyonso tozwa ba problème na ba justice, bandeko na biso bazwa ba problème na ba justice et puis toyeba pona problème c'est dénoué ndenge nini esengeli bo se cotiser boluka mbongo pona kobimisa mutu. Tokona sous l'édition à lelo nde nazalaki na plaisir ya présenter bino yango KNB News ezali ko continuer na page Facebook KNB News pe na page TikTok KNB News, surtout na chaîne YouTube na biso bokende ko s'abonner ebele na KNB News to ko continuer va toujours ko servir bino avec impact na idéologie nde to mona ni lobi magazine